Bokoto, bokoto. Losako na mapinga, losako na bana mboka ya Kongo nyonso. Losako na bino nyonso. Bandeko lelo likamba koloba eza ya moke. Eza pona le 28 octobre 2022. Il faut que biso tout tozala devant ambassade ya Rwanda, Uganda, et tosuka na ambassade ya Kinshasa kuna. Et ezali que il faut tozwa conscience bandeko na ngai. Il faut tozwa conscience parce que tout le monde a soki américain moko akufi ba noir nyonso batu mwindu nyonso batelemaka pona koloba non à l'injustice aux noirs et tout ça. Tout le monde a soki ba indien ba bomi mutu mwindu moko kuna batu batelemaka. Et puis il faut comprendre que Congo ezali continent. Congo eza munene et biso ba congolais toza ebele. Toza vraiment ebele. Donc il faut pas tout se sous-estimer. Et pourtant que toza un grand peuple. Eloko ekobangisa bango na biso ezaka eloko moko. Eza que soki biso tozali na bomoko, soki toza uni, pourquoi banda kobanga ba Zaïrois? Zaïrois azaki respecté parce que Mobutu prônait l'unité nationale. Mobutu prônait l'unité nationale. Alingaki bomoko entre biso nyonso. Tribalisme ezalaka te na temps na biso. Biso tobotem na temps Mobutu. Oui. Bakabila wana baye na 1996, 96. Mais biso tobotami avant 96. To vivre moi moké pour que Mobutu. Même si ezalaki na temps ezalaki un peu comme ça, mais to vivaki valeur wana ya kozala Zaïrois. Parce que bomoko nde bande ko bangisa mindele na banguna na biso ko ya komeka. Soki biso toza na bomoko bango nyonso na mokili bakoyeba que soki na meki osimba congolais moko na kozwa 1000 mbata. Parce que bango baza unis. Donc union fait la force. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Donc tant que papa Bokechwa lobaka diaspora unie, il faut tous la unis. Poto bangisa bango faut la bomoko. Donc on a sengi bandeko biso nyonso le 28 octobre 2022 liboso ya ambassade wana to lakisa bango ke toza mibali, toza basi na bango te. En tout cas merci. Losako